Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Venez. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir chez vous et tous les plaisirs et les nôtres de vous savoir. Très nombreux, les devant vos écrans en train de suivre cette émission Temps de vérité, une émission que vous aimez. Vous êtes vraiment de fidèles téléspectateurs. Nous avons beaucoup de témoignages de vos réactions et ça nous va droit au cœur. Alors, aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons nous intéresser en tout cas de notre Congo central avec les gouverneurs Grace Bilolo. On va en tout cas poser quelques questions en rapport avec ce qui se passe, ce qui s'est dit, des rumeurs qui circulent sur la tentative de déstabilisation de l'honorable président de l'Assemblée provinciale, mais aussi du gouverneur des provinces Grace Bilolo. Mais nous allons poser aussi quelques questions en rapport avec les vacances parlementaires. Pour en parler, nous avons invité pour vous un habitué de cette émission Temps de vérité. Il est juste à côté de moi. Vous allez les découvrir avec la complicité de la technique. Voilà, je crois que je parle le même langage avec la réalisation. Voilà, il est là, c'est Maître Blaise Goufoy. Il est député provincial honoraire, mais aussi analyste politique. Bonsoir, Maître. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous sommes très fiers de vous recevoir encore sur ce plateau des Temps de vérité. Et comment la santé? Ça va, nous tenons bon. Est-ce que vous rassurez quoi à nos téléspectateurs? L'émission est intitulée Temps de vérité. Est-ce que vous êtes prêt à dire la vérité ce soir? Vous le savez, André Matombe, que j'aime dire la vérité. Même si la vérité blesse deux fois, mais elle reste vérité et je vais m'efforcer à faire cet exercice que de dire la vérité, rien que la vérité. Voilà, tant que Yambagaye, la réaction est tellement ébellée, numéro Nabiso, je crois qu'on va l'afficher pour que vous puissiez poser vos questions en direct, et que ça la malamou, parce que nous sommes là. Alors, déjà, la première question. Le Congo central avec les gouverneurs Grace Bilolo, comment trouvez-vous cela? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une lueur d'espoir? Oui. Le Congo central actuellement, eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Je sens qu'il y a un nouveau vent au Congo central de par sa politique. Vous savez que nous venons de passer des moments où les lois de la République ont voulu qu'on puisse mettre en place les institutions provinciales. Ce qui a été fait, nous avons un nouveau gouverneur à la personne de son Excellence Grace Bilolo, un gouverneur plein d'énergie, un gouverneur avec une dose de bonne volonté qui travaille déjà bien en harmonie avec son vice-gouverneur. Donc c'est déjà un bon signe. Je sens une harmonie qui ne dit pas son nom, sinon une harmonie légendaire entre le gouverneur et son vice-gouverneur. À titre illustratif, quand je vois le gouverneur être en déplacement en mission en dehors de la province et que c'est son vice-gouverneur qui va lancer des travaux d'envergure par rapport à la voirie urbaine, ça ne pouvait pas venir tout le jour. Donc c'est cette harmonie que je note déjà du côté de l'exécutif entre le gouverneur et le vice-gouverneur, mais je note également qu'il y a harmonie, il y a symbiose entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, dans la mesure où l'harmonie est patente, l'harmonie est tellement éclatante entre l'exécutif provincial
et le bureau de l'Assemblée. Donc le gouverneur de province et son vice-gouverneur et tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale sont en harmonie. C'est ce que je note parce que je vois cela dans leur déplacement. Nous avons vécu la visite de la première dame Judith et cette symbiose-là, cette harmonie nous fait du bien et je pense que les jours à venir, nous serons à l'abri des turbulences politiques. Voilà, merci beaucoup pour cette introduction, mais en tout cas, nous allons entrer en profondeur pour secouer un tout petit peu parce que la population a besoin de connaître beaucoup de choses sur ce qui se passe dans notre province et vous êtes aussi le mieux placé pour nous donner quelques informations, surtout que vous avez beaucoup d'expérience en votre qualité de député provincial honoraire, mais vous venez de travailler aussi au ministère des Finances, n'est-ce pas? Oui, oui. Et là, vous avez joué quel rôle? J'étais conseiller en charge des questions administratives et juridiques, donc conseiller juridique et administratif. Voilà, Bandeko, en tout cas, il est mieux placé, hein, surtout dans le souci de la province. Ma expérience n'est à ma carte, ça en alors, tout d'ailleurs. Mais où étaient les vacances parlementaires tout bon bien parce que il y a ça m'a comme nene oyoyo tu regardes au kundola poto yeba ba révélation mususu. Alors et puisque nene to yambi mutamu nene bo na plateau na biso ne peut pas manquer lui poser des questions en rapport avec la province du Congo central. Alors bientôt 100 jours là on dirait ici là vous avez parlé de la voirie urbaine ba travaux nengezo salema c'est vrai. Le vice-gouverneur à Kendai qui a inauguré, tout ça, on a vu, on a suivi. Mais est-ce que vous avez senti vraiment que nous avons 100 jours, et là, on a mal à en âme et conscience? Bien sûr, André Matombe, puisque vous me posez la question à Lingala, français, Lingala, pour Tuni, pour ça, téléspectateur, mituna na yo, réponse to ça. Ngai moko na komona ke espoir ezali. Pourquoi espoir ezali na ebisio déjà décor eza planté pour na réussite. Décor wana na ebisio ebandina na harmonie o na komona gouverneur na vice gouverneur pour oyebi ke ezalaka mingi place mbilinga bandaka soki gouverneur na vice gouverneur ba koyoka na te ba démon batu bakotaka wana pona ko tirer ba ficelle na ndenga mabete na lobi teke batu ba démon mais molimo moko ya mabe eyaka pona ko ningisa ndeko vice gouverneur na gouverneur oyoka boyoka ni ate mais touro na moni ebandi déjà malamu boyoka ni côté kuna ezali na moni bisusu na apparence te bisusu ba yebi ko bomba pe ba ebele pe ba yeba ko bomba ba conflit na bango ba conflit mo ba gamwe ko zala mais bon que voulez-vous taka na ebandeli boye déjà tout le ba conflit même bango moko batu ba ko kamba ba yebi kete na ebandeli conflit te nga na moni conflit moko te nazo mona conflit c'est vrai que nga pe na acteur ya libanda na kotala ndenge biso nyo soto kotala na ko mona bolingo symbiose libala eza malamu pantalon na mukaba gouverneur na vice nae et puis na ko mona pe symbiose entre Assemblée provinciale bureau mobimba na exécutif eza déjà signé malamu et puis na oyo tuni et a plus na misala parce que vous parlez des 100 jours généralement pratique comme bilan moko à mi-chemin à mi-parcours il y a 100 jours ce qui est très normal. Alors na gouvernement oyo c'est vrai que ça na batu basengeli ba ko lobela 100 jours pour ngai naza la bouche autorisée mais en tant qu'analyste politique na komona ke 100 jours bilan gouverneur et ça na chance mingi et ça la largement positif dans la mesure où yobi ke likama makasi tozala nango na Congo central awapi na matadi et ça pe makama banzela ngai na sepeli na moni misala ko sala ma c'est vrai que na komona e bagisa embouteillage mais photo kanga mutema po embouteillage wana mikolo ezali po babongisi la biso ngai na fandaka na Soyo na Toulouse oyebi nzela na lekela keza ya bwima na ko leka na tongo na moni batu ba ko sala misala batu a TPI nande ko na ngai pati nzuzi océan na pesi mbote ayebisi ngai yonde fo like exemple balola mutuka na ona kangi nzela po misala ebanda na balo alobi yo
yo soko baluki bantu nyoso bako baluka ngape na balusi mwa mutuka na ngai et puis na leki lisu na makolo namoni misala ya mbalo eza ya kobamba vraiment te namoni vraiment tracteur bako kundola bako longola pe bako tia béton oyo ya makasi ya épaisseur na ba barre de fer c'est que tokomona lisu bani de poulte na kei lisu ba côté mususu pe ndenge moko côté ya awa 24 quand Rejaf Bercy et Salamaki mikoleleki mais kaka mabe bako bongisa mais côté mususu pe na yoki misala ngo ezali et pe singai esengo sondelo komona moni na fandi na bi au fait ngari na yaki na matadi na politique na papa Mbachi gouverneur babenga ki excellent na yako mona ke schéma récite nezalaki pe technique ya musala na bandako mona basima ezouta po biso toza na province moko o basimenterie ebele na cadre ya appui na province na ba taxe pe ba pesa ka pe basima moi basima moko ba pesa ka quantité pour la reconstruction ya province na tango papa Mbachi na tango papa Jacques Mbadu to bandai ko mona basima na ebele okomone yé na résidence à gouverneur beaucoup d'intendants c'est ça plus de 1000 plus de 2000 sacs et puis on a payé bako zwango et ko kende na misala même nzela o basala kana période à mata force bako zwa pe basimana ba okotsa et ko kende papa Jacques Mbadu soka resaki boma ezapo basimana ya banda ko tinda ngo bazo sala nzela ya boma to moni siko turo pe ezongi ngai na kena résidence à gouverneur na bi makambo basimo ezala kaka plus de 1000 2005 basombi na mbongo bendereni bon ezala basombi na mbongo ezala ndenge na yebi na kala banda ko pesa mikolo itso le gato banda ko mona te et comment ki basimango déjà à partir à usine ba mi peseli to ko yeba pete banda ko pesa ba privé banda ko pesa pour na misala mais tout na sepeli pour na moni de manière physique sima et belé et puis na ko mona ale chamutuka wana oyeke wapi ekei na nzela bwima oyeke wapi ekei na awa na kota Bercy awa bako sala misala oyeke wapi na monaki dernièrement basima ekei lukula oyebike na linga lobela lukula mingi na linga kana ba territoire nyoso mais biso to bana ke yo mekubiziami kutoma wapu donc côté ngai na uta na moni esengo tozana nzela moko entre secteur ya Kakongo qui est un des secteurs les plus riches à Lukula poza frontalier na Angola na bandeko na biso pe ya Tchundisi babenga rombata mbenga kota ba Chasadi Ntumba vous comprenez kota ba Chasadi Ntumba côté ya ba Jacques Mombo kota ba Tebele ba Titi Espoir ba côté kuna na biso tozala kana frontière pour carburant bimaka pomoko esalaki mbilinga mais pona soki kaka cédé côté kuna économie lali pour économie na biso za tourner vers l'Angola pour na ba trafic wana mais na moni basime belé et que kuna papa gouverneur a betitolo alobi botinde la bana lukula wana basima yo ministre TPI yo moko telema wape mutakwe kende amona pona mituka minene be makaba 20 tonnes eleka donc ça déjà signe ya malamu mais na bosanité pour la nina lo bape bine ko za positif wato bika potas pa infrastructure na moni ngai moko yebsenga na ki na finance na moni biso to bandai ko futa prime moko ya pona ko encourager ba enseignant ya primaire pona ko pesa appui na gratuité de l'enseignement oyo ezali cheval de bataille ya président de la République Félix Tshisekedi likanisi ya malamu mais ngai moko na moni na bandako banga na moni gouverneur grâce à ayambi ba syndicaliste ayambi ba délégation ba enseignant assuré bango na ko continuer ko futa prime wana po nezali kama malamu nga moko na kei na leki na ba école na moni ke prime wana ba kozwa eza social parce que ezalaka plus de 23 000 ménages ba bénéficier la prime wana ezali moko ya likambo malamu na rentrée scolaire mais ba aspect mususu ezebele peut-être mikolo ya papa mukonza ko sala itinérance pour alobaga ozala gouverneur ya bureau té ozala sur terrain to ko mona ngopé. Voilà, merci. Mais il y a des gens, les gouverneurs, qui a lancé officiellement les travaux il y a 100 jours. Oui, on a vu ici, c'est vrai, Missa, les Ossai, mon amateur dit, mais sous d'autres cieux, la province du Congo central, c'est pas seulement la ville de Matadi, mais ailleurs, et qu'on a la camp, tout ça, la cataracte, tout ça,
bomba ezali towana batsela ezali et c'est ce que la population veut voir. Mais quand on se pose la question, mais finalement 100 jours on peut se trouver bête machine, on dirait que yo koka déjà. Oui, et poussana et koka, mais au moni un programme à 100 jours. Même Tata Mukonzi Félix Sekedi Olanda qui makambolika kana programme à 100 jours. Mais ezaka lancement et nous l'accepter que na 100 jours des mesures résultats. C'est-à-dire na 100 jours vous jetez ba jalon. Ba jalon et là ici déjà que les jours à venir ça sera meilleur parce que vous ne pouvez pas quand même exécuter un travail, par exemple, il y a construction d'édifice dans 3 mois. Parce que 100 jours, c'est 3 mois. Est-ce que vraiment, même à ta souris, basali chaussée, balobara, il faut tout nous, ce qui 1 mois, qu'on les gâte. Donc, 100 jours, et ça va prémisse balancer. Balancer, pour na kolakisa ke mikolo koya trokene na phase ba inauguration yango à titre symbolique à lancer ki misalango awa na matadi me place nga e sengonanga ezali ba gouverneur balingaka bazwa végétarien parce que pour le gouverneur c'est lui le gouverneur le vice-gouverneur n'a pas vraiment des attributions constitutionnelles, il fait ce que le gouverneur lui dit. Alors bami lulu bongo et salaka yemoko papa gouverneur il faut zala po batu ba mona kezaye mais ngai na moni tu oyo ye azate akendaki na lolo ba po misale bengaki po na sécurité bagene na ministre intérieur kuna alobi non ezate que soki nazate lancer te miluluana atikeli muningane vice-gouverneur yepe bimi na miso batute balansaki ba travaux nana lansaki vice-gouverneur yango moni o salisanga na mituna na yo pe opesa ba réponse na zonga lisu harmonie donc ça va signe moko malade. Voilà de bons signes, en tout cas ça ce sont des signes à encourager, il faut les dire. Alors tout le monde a qui ba nomination et Salama qui dit et finalement quelqu'un m'a dit mais son nom Mtunayo ya mbarawana na émission. Babetier Zubulumbe Nzate. Parce que au moment où les gens s'attendaient à comme attaque Ngandi Boyeme, basuti Boyependa Tsangi obimité. Mettre-vous voir. Wana olobelanga. Yoko. Total va comme te parler aller. Rien. Retour rien. Sans compte la profondeur comme Kumwa qui est élevé. Ah, donc mon honnêteté né dans le bar Zubulumbenza. Zubulumbenza. Oui, bi que wana ifona kuma ngo quelque part batu bando ya ka Zubulumbenza, oui que ça evre nanga. Ifona na memango ba na industrie kuna na sécuriser ngo Zubulumbenza ezaneti eloko mo banda ko zela meyete. Bon ngai siko eza Zubulumbenza te parce que na oyambanga André na émission yo na ebisaka yo que okomona gouvernement kobima bakonome batu ezalate que soki gouvernement bimi soki cabinet bimi soki banome batu ata soki kombono ebimite yango te ezalake oboya ninga baosala yango te ezala oboya lipamboli to élévation ya baninga pour na Congo central papa Sondo. Toi combien de personnes? Bah intellectuel toi combien? Si tu biso ba avocat toi combien? Bino ba journaliste boa combien? Bah ingénieur ba médecin. Est-ce que Moussala ezaka kana gouvernement provincial yango ngai nazala contrôle bakanisa ke politique ezaneti carrière ezaneti fonction publique ezaneti sala kana DGDA ou bien na odala na onatra panga ke yimbila na pesi bana onatra mbote na okike kuna pe ba koyoka na te ba syndicaliste mona sola ki na bato ba ko ya me nzamba cha maboko ko misale ke liboso donc elingo la kisatiki ngai Blaise Lufwa avocat de mon état, député honoraire, ba yebinga na ba compétence ebele, soki ba nommé ngate na gouverneur, nde na sepelate ou bien na lobake nyonso komi mabe, nyonso komi noir. Qui suis-je moi? Na mutu ndenge mutu nyonso. Soki turo na bimité, heureusement nazalaka avocat. O mona nga eti batu waloba jo ndenda komikaka na carnet moi toge oui na carnet na moi toge ko na okenda ba parquet na okenda ba tribunal na okenda ba kamulai donc après ça va kolia ngulu atana mais on est quand même ngulu hein bon kolia ngulu na sens ni na comprendre te donc pour ba nomenga te ba tieyo te parce que bon commissaire gouverneur ah ba tant ba boye ba mususu bien ko zaina na cabinet kuna na ministère de finance mais carrément ba
ozaki courage mpona koloba ke non mwana mboka Kibandu a jeté l'éponge atika na ye. Alors malheureusement donc bakombo ebimi boye olengulu et ça le côté ce qui yo moni na liengulu c'est que kolia ngula rakito quoi ngavu maza parmi misuni na linga ngulu surtout ezaka mafuta mingi te c'est que na liengulu ya bien parce que eloko na sepeli biso pe na Congo central koloba lobezara mingi na zoma ki ba problème ebele ba msuba lobité yo ngana ka mutu nzambe na ka mutu mutu te batu bakoma mutu ya mutu ngana mutu nzambe et heureusement yo moko lobike na côté la ki gouverneur na lobaki papa ki banda tika ezali na sepeli po batu misusu ba reconnaître ki te ba tchaki ngai menga na mutu te mais ka cela ne tienne naza ko se plaindre te na yebi ke na ba compétence na yebi ke na musala mais aussi na match à football au monde a répété que entraîneur abandisi ba joueur mais ba misusu ba fandi na ba de réserve faisant la garni tala match auto tiko beta soki ba kotisa ka fiston kala laté na bongonda au monde ke ba bandaki te mais ba koti ba zubulu mbenzeye deuxième mi-temps zubulu mbenza neti biso ba tave ya tobe na roba nzombo le soir ke ba okomona pe mutu afandi na bande touche ma koti na dernière minute neti biso yo bi na ensemble ba coup de tête ezalaki donc biso toza bongo donc toko se plaindre te coach azo sala classement sera biso chauffer au télémo bandoki mambao sera biso mais la passion que nous avons pour notre province voudrait que même si nous ne sommes pas aux affaires te soutenir papa gouverneur te soutenir l'institution provinciale. Peut-être aussi moi ma promesse, sinon te soutenir, mais au moment où on a préparé moi opposition, tant que son dos tout le monde, tout comprendre au bêta. Imaginez la salle de publication que non, en tout cas, le nom de Yamba, mais il faut sentir comment mon qui est ningani. Oui, ngana ebi que ceux qui ba Yamba et puis ba réclamanga. Bazomona na nzela balobi le kalisute pour nini biso soki to monio to zapara sous pour elobelino et puis ba vérité non c'est comme ça et ba biloko muso ya badon batala ngana yaki na ensemble na soki na oloba na ba soda na ba chauffeur na ba na classe ba ye pour la ninka air na ngai donc ezaba makambo mobo mais côté ya musala nazo insister même turbulence ozoyoka ezalité que neti gouverneur dit ministre sikoyo di ministre wana ekozala ndeni donc bazunda mbwa batu oyo gouverneur a na confiance na bango amoni ba compétent atie bango et ba misusu pe bazali pe bandimi batindi batu wana et puis ba posteze belé ba misusu pe ba koti et ça déjà bien ba oyo bazui ba oyo misusu pe nzambe akobomba mukolo misusu ba kozwa donc to soutenir gouverneur kaka te po na tozui misala même soki tozui misala te nzamba pesa biso déjà maboko to sala kabilange bo ba mamo ba papo ba kana zamba bango pe ba ya koluka misala donc biso pe to sala chacun musala ne mais tozala na bolingo na province ba dongola misu batika yambalo to lingi lisusu te papa son alors yo tozongi simami ozo rassurer biso ke o sala opposition te ngai na ko sala opposition l'émission dans les opposition comme on a kakelo comme abete. Moi je suis intellectuel. L'opposition est à contrepoids. Pour la qualité, une opposition constructive. C'est-à-dire opposition aux idée. Herba moni opposition à dénoncer l'habité. Keba basala. Hein? Na monite. Na courant kuna. C'est qui m'a courant. Madimba courant na moni batu ba dénoncer gouverneur a beti le bon na mesa bidi kuna to moni pe kisasa ningisi kota Madimba ngeba bazo sala courant omoni ezala ka bon sadi ozo sepelate na ndenge ya solo po bazo sala musala ndenge singilité opposition bongo eza reconnu même na constitution mais opposition oyo ya keto ya mutema mabe pona ngana zui musala te yango fois échoué wanande eza opposition il faut totika. Merci beaucoup. Alors opposition keto tout un dossier oyo to robenga opposition keto
to bien yango nini. Tozotanga, tozomona ba réseaux sociaux, ba lobby des rumeurs sur la tentative de déstabilisation de l'honorable président de l'Assemblée provinciale Mouta Diatezwa, Papi Mantezolo et le gouverneur Grace Bilolo. Et en tout cas, dossier wana eningi citoile. On a même cité outre les directeurs des cabinets de notre la première ministre, cité comme celui qui serait le cerveau moteur de cette conspiration. Il y a des députés provinciaux qui seraient, bon, on utilise aussi les conditionnels, comprenez, hein, qui seraient aussi associés à ces plans diaboliques qui visent à anéantir les efforts fournis par nos autorités provinciales. Et dans cette rumeur, on cite même les noms. Alors, on a cité les directeurs des cabinets, hein, c'est vrai avec les conditionnels, mais on va citer 3 députés provinciaux qui seraient dans cette conspiration. Balongola Honorable Mantezolo, et après ça sera le cas du gouverneur. Vous avez appris, vous avez entendu parler de ça. Et votre réaction par rapport à cette rumeur qui a circulé sur la toile, hein? Voulez-vous que je réponde aux rumeurs? Je ne suis pas de ceux-là qui passent le temps à faire des supputations. Et je n'aime pas le débat des personnes. Et je suis juriste, je suis cartésien. C'est vrai que les réseaux sociaux, des fois, nous inoculent les choses qui, à l'avenir, tout le monde a honnêtement ce qui est commis à solo. Mais dans le moment où moi, na oya Congo central, oyo na débit kakaboui, ako banda makanisi wana, franchement même nzambe ako sepelate. Mais na lobby pété, keza ya solo. Ngai na lobby te, na koyo kandenge bino. Mais le si yo vraiment ngai intellectuel Blaise na confirmé rumeur mutu mususu azobenga ngo rumeur mutu mususu azobenga ngo ezali makambo oyo ezosalema na molili na kuku c'est-à-dire ezali kobombama nde mutu alobi ke ye abimi po ya dénoncer alors lokola dénoncer c'est que ye ana ba preuve mais ngai na niveau na nga ako dénoncer na ko utiliser ka ba conditionnel omoni parce que natanga ki kaka na ndenge natanga biso tona ba groupe belé sondo hein un mot boyo ko tangi te mais un mot sur mono tangi ka titre na leki na tangi titre na moni honorable de Kabangu vie na nga Kabangu vie na ngai wana vie na nga vie Kabangu azolo ba ke non mais batu na ye ba communicateur ne et salier mawa démenti et salier mawa sali démenti et salier mawa ah ngai vraiment attention. Ben, na monipe bande comme ça. D'ailleurs, j'informe à la population du Congo central. Dans les jours à venir, na honorable Pierre Kabangu, parce que en tout cas, c'est peu là qui n'a le. Et salier mawa, et salier mawa. Baba. Il est d'accord. Voilà. Donc ce que sondo, ngai en tant qu'analyste politique, en tant que juriste, na mutuna oyo na ko préféré. Parce que bango pe batangi kombo na bino. Kin di mo consent. Zwa ba kombo batu wana sondo kenda ka pekin. Très bien. Oyo ki ba kombo batu kombo ebimi. Kende pesa bango droit de réponse papa. Batanga ki ba kombo na bino. C'est pourquoi nous avons contacté, notre équipe a contacté l'honorable Pierre Kabangu. Il nous a appelé à Pengibiso. Il dit sondo je suis d'accord. Mais en tout cas, il a témoigné que depuis la restitution parlementaire, il n'a pas Kinshasa. À la réunion c'est vrai que Makambo Moussou sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais tous à la part de vérité, il y a bombaka et loko babengi principe ça conseille à droit babengaka le principe de présomption d'innocence. Ata mutu bafundi, ceux qui n'ont pas juizu, ba condamné et que le jugement n'a pas encore requis l'autorité de la chose jugée. Okoki kolobate mutuana a salimabe, donc il est présumé innocent. Toti kara part de vérité un peu, mais s'il s'avère pour bandaraboui, s'il s'avère que ezali na batu oyo bazana ba plan na
Mutuna peut comme etanga mina kiba. Oui, mais honorable Guilain comme etanga. Bon, oui, moi la maille. Mutuna nga. Rimer wana. Kaka ba conditionnel wana. Batangi comme Mutuna. Olinga ngai olukela nga ba problème mingi. Wana ndeko na ngai. Yo sondo otiaka nga na ba difficulté. Guilain Pandjou a Moutounanga honorable n'a pas ses mots. Vous savez que l'honorable est pasteur. C'est un homme de Dieu. Ah, un pasteur, chapelle des vainqueurs. Est-ce qu'un pasteur a pour qui monter il prêche aussi après chaque. Il a une dimension spirituelle. À Zana dimension spirituelle, il y a Makasi. Moi, j'ai la chance à vous en avoir un groupe Mogonaye. Yo Mogope, Nakanisa. Après, ça a biso, exaltation chrétienne. Alors, Ekozala fâche tikelanga makamwana déjà leka sondo pardon biso to bongisa ki to sala cohésion bana lukula nyonso biso ba politicien lukula to lingi lisusu bokabwanité to sala cohésion lokola to zwaki déjà chef coutumier copté Titi Espoir oyo aena bonkoko oyo akosangisa yango place omoni tokomozo ba conseil ane mukolote a jeune mais ye azwa ko sangisa depuis tozwa Titi Espoir nkwangila lele message koma ya cohésion donc ndeko Guilain Pandjou na ndimite ka kozala na makambo wana bengae tunae ana ba communicateur mais na ngolo beloko moko na yebi eselinga pe en tout cas na zone dimate ke kozala bongo le dircab du premier ministre. Hein? Vous connaissez le monsieur. C'est un monsieur silencieux, intelligent, silencieux. Hein? Michael Lukoki, humble na ebiye. Nazo sala par, nazo zoa par na. Arabe ministre provincial sous Jacques Mbadou TPI affaires foncières. En tout cas, on a découvert un retard. Mais na tout na kaye chaque fois sur Tokutani. Ah, mais excellence, pourquoi vous êtes très distrait comme discret? Discret, à la discrétion, à l'ingaka médiati, à l'obakati. Alors, nana zomo na vraiment été na basal drabongo. Franchement, na meleli mbondote. Na zolo banga pe na conditionnel, sous réserve. Mais ndenge na ebeli notre frère là, l'honorable Eli de Madimbala, Michael Lukoki. En tout cas, peut-être que Batouba okendake pa na e pour moniso za directeur de cabinet ya premier ministre Batouba ko utiliser pe schéma pour na kokoma et pa ando na premier ministre bako ya koluka yo soki baluki yo na bureau zate akendaka pe poto mingi bako ya nanda peut-être na sens wana totika pe eza pe interdité Batouba kutana ba partager ba expérience baso mais soki zali pour l'intérêt province et que ça la bien mais ce que zali pour na ba schéma oyo ngana ko benga ngo ya mabe en tout cas wana vraiment même ngai moko na ko sepela te pour province na biso ezongi sima mingi kaka pona ba kabal otuto que je m'y mette boye franchement totika mais ngai naza kondimate que un monsieur aussi intelligent aussi doué très discret et ça pas batté ba PC poste wana donc toko se servir plutôt na ye pona Michael Lukoki honorable excellence Michael Lukoki salisa biso pona koyebisa mama Judith biso rétrocession na Congo central et yaka régulièrement pona misala salisa biso pona redevance pétrolière et mata parce que ça nous timide salisa biso OEBK et fouta à 3% la province alors que cabinet ministre il y a transport ils aura 10%. Michael Lukoki excellence Michael Lukoki honorable avec beaucoup de respect biloko toko senga na yo na kotando na OED biso yango na péage mbongo tozwaka eza muke concession yo salisa biso pona ko plaider pona tozo avantage parce que so tozu avantage wana yango gouverneur a osala la manzela yango to osala la misala mais ezala te pona mais aussi biso bato ba réseaux sociaux pe totika babiloko wana ko lamusa ba démon et c'est vrai que na ba ne Congo nous connaissons les joueurs et leurs jeux baza les malins existent mais puisque généralement
ba jengo to mona kandege banda kanandege sukelaka connaissant les joueurs leur jeu ya mbalo bisope to ko bloquer to ko linga lisute le gouverneur le bien président musu. En tout cas franchement nous étions des atteintes au lingi. Alors même quelque part aussi tango mwana ya Congo central Michael excellence Michael Lukoki tango bazo kotsa ye babiloko wana tango bazo entre guillemets bazo kosela ye ba makambu ya bongo. Est-ce que à cause de la source na motivation pour na ko lobela le Congo central auprès ya non. Quand vous êtes autorité na ba niveau wana, il faut avoir un grand cœur. Ceux qui au lingo kota na ligne ba grand, il faut mais ça faut avoir des nerfs solides. Alors ba misusu pe ba kozala ba adversaire na ye pas par rapport à la province. Adversaire n'est parce que Monique poste wana zali ba wole la rango ba to misusu na bande mbonga na balanga vérité o loba na vérité ba misusu pe ba loba ki ke a mutu a IDPST na bande au début ba misusu ba ndako tirer sérieux a mutu a IDPST mais siko climat ne fandi po babi Judith maman Judith excellence premier ministre yende mutu akopona dire kab na e botika e. Alors peut-être ba adversaire politique na e bango pe ba komo kota na schéma mais siko ko banga na biso ba koti la biso na grâce gouverneur o azana énergie o déjà batu ba ko sepela na e. Alors ezala lisusu ke ba ku président assemblée kaka siko franchement ngai j'ai la passion de la province na en tout cas na ko déconseiller batu ba kende na schéma na mais batu ba sala musala na bango c'est un schéma c'est un très mauvais schéma yako Lukaka babilo comment ko créer babilo non ça c'est très mauvais. Ce qui fait ko c'est la batu makambo on dit soko zo ko c'est la mutu likam mutu ana fandi momo ko comment na niongi donc moni mutu afana azo nyonga makambo vraiment ngai na osalango. Vous imaginez ce que mutu ana yebi makamango te c'est que ça fait mais attention. Voilà, je me rappelle c'est un témoignage nakenda Kinshasa pona ko kunda Patrick Palata Derez Mamoa qui directeur provincial de biso na Canal Congo Télévision à l'époque. Alors on avait fait très longtemps, moi j'ai fait longtemps dans l'hôtel Nazaraki et je me souviens un jour nous avons reçu excellence Michael Lukoki. Oui. Il est venu nous rendre visite parce que nous étions au nombre de 3 je crois. Il est venu là. Vidéo Oyo. Il est venu avec la bénédiction. Je l'ai découvert encore ce jour-là. Il nous a visité et à Pamola Bissodo. Franchement, et c'était bien. Et ça nous a donné la force. Pour tout ce qu'on a toujours à Kinshasa. Et jusqu'à ce qu'il y ait Okunda, il y a Bisso, confrère Patrick Palate. C'est lui qui est venu nous rendre visite là dans l'hôtel. Un bon monsieur. Beaucoup d'argent. Très généreux. En tout cas, franchement, Nazolo Bangote sans flatterie, un intellectuel très généreux, très effacé des fois. Et puis sur la Pessalingate Bakoumisa. Donc franchement, n'andimite que excellence Michael Lukoki. Okoki ko kende na shemana ngati siko na oboya kondima mais batu bazo bisanga yozo ndima te po anima kamango bandaka bongo te ba bino boza ko linga ko déstabiliser ezala ba konza province ezala bandeko bana Kinshasa bana Congo central to lingana oyebi ke partout na komoke ne ndona Judith premier ministre na Luozi message clé bolingo gouverneur message clé bolingo na kei même na ba vacances parlementaires na kopanaki babivango na Sekebanza bolingo na landi Titie soir na Lukula bolingo na landi Mombo Jacques bolingo biso tutolo ba bolingo ngo zala ya solo totika tout pouvoir vient de Dieu totika ya mbalo yo chance na mwana mboka o azana énergie lokola nzambe a élevé à sala musala totika pe ba président ya assemblée na bureau nyonso ba sala musala ndenge ba ko sala na harmonie ba problème ezala mineur mais ezala te oyo ya ko monter ba coup ce n'est pas bon. On a beaucoup reculé. Le message est passé. Je crois que conseil à Boye, il y a une expérience Makati. Et tu as comment, quand il était là dans l'Assemblée provinciale, comment il avait bougé les Congo central, le sentait qu'il y a une intervention, il y a Makasi. Quand il prodigue des conseils comme ça. En tout cas, pardon, dans le Congo central, les politiques, les députés, tout le monde, Boyoka,
liloba o eza ngate eza nzambe. Dieu prône la paix, l'amour du prochain. Politico à haute toi que je m'y mette. Non, on a trop vu, nous avons beaucoup reculé. Cette fois-ci, accordons la chance à la stabilité des institutions provinciales et de leurs animateurs. Voilà, je crois que je vais parler le même langage avec la réalisation. Totalement makamoni ne le kaki na lukula. Bandeko, c'est un élément de 3 minutes. On va revenir pour tout péter la mot c'était. Imaginez, tout ça en pleine période, en pleine vacances parlementaires. Alors total, quels sont ces députés ou un mouvement? Parce que ça la restitution parlementaire banane. Hein? Et ça là, députés nationaux, provinciaux, banane. Banane. Alors, Chris Matumona, je crois que je parle le même langage avec vous. Veuillez suivre, chers téléspectateurs. Pendant les vacances parlementaires, les élus du peuple, toutes tendances confondues, sont obligés de communier avec la base pendant 1 mois de façon ininterrompue pour la restitution et la collecte de mots qui rongent les populations de leur circonscription électorale. Le député provincial coopté du territoire de Lukula, l'honorable Malele Panzo Titi Espoir Kwangila Lele, n'a pas dérogé à la règle. Pour clôturer sa série de consultations avec sa base naturelle composée des chefs coutumiers du territoire précité, Titi Espoir a organisé une grande activité le samedi 7 septembre 2024 à l'esplanade de la paroisse centrale de l'église catholique Lukula. De sa résidence, à l'issue d'un long périple, en provenance de la ville de Boma jusqu'à-là, il a été transporté en roi, selon les us et coutumes Congo, sous escorte des chefs traditionnels et un véhicule de gros tonnage transportant des motos, dont des autorités traditionnelles. À l'issue de son installation, Malele Mpanzo Nkwangila Lele a procédé à la cérémonie de restitution. Puis, s'en est suivi la distribution des engins roulants, dont 55 motos, 53 pour les chefs coutumiers, une pour la PNC Lukula et une moto pour les comptes du territoire. Des voitures de marque Yaris pour le vice-président de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, Anatek Lukula, et les protocoles de la corporation. D'abord, voiture, mais tous après, nous avons une moto Honda, Yao, Mekizila, Yakiawa, voiture, mais pour Samatondo Mi, nous avons Sambi, la Samunayan, la 2028, Jean Bilunda Beto, Samu, Beto Fonteyan. Quelques témoins de l'événement se sont exprimés en ces termes. Après si vice-président voiture, Yaris. Après si secrétaire, il y a association de continuer voiture. C'est du jamais vu. Félicitations honorable Titi Espoir à continuer la action parce que Oyo après si valeur n'a pas chef coutumier. Nous nous sommes dit qu'à de pareilles activités, en tant que proche de la population, nous nous sommes dit qu'il faudrait quand même marquer notre présence. Et par rapport à votre question, je pense que nos impressions sont les meilleures. Et si la province du Congo central pouvait regorger de telles qualités de personnalité, de telles qualités de députés, je pense que la province en général, le territoire de Lukula en particulier, pouvait émerger. Et pour cela, et ça doit servir de leçon pour autres députés, autres personnalités politiques, de voir comment emboîter les pas. Rappelons par ailleurs que ces assises ont connu la participation de plusieurs autorités de la province, notamment les présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central, représentés les rapporteurs adjoints de l'organe délibérant du Congo central, l'honorable Bilintunga, le député provincial Vincent de Paul Maïba, sans être exhaustif. Signalons que le député provincial coopté de Lukula est le président de l'ANATC Lukula. Voilà, merci en tout cas, cher réalisateur, pour ces images. Ah, vacances parlementaires. Alors, na image on appelle Tomonio Nakati. C'est comme si les gens commencent à me dire, c'est comme si courant mon corps et comme il les Nakati. Tant que vous traversez, bah tindelinga une vidéo que non, Moutunayo, azo Katsa pour maréchal. Dites-nous. Qu'est-ce qui se passe entre vous, Yona, honorable Titi Espoir? Mutuno batebele ba otunanga mene.
Non, mon clair. Même Nandaku. Bon, bref, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous savez que nous sommes des acteurs politiques. Hein? Nous avons commencé la politique il y a une décennie ici au Congo central et nous sommes des Lukula. Donc notre terroir, l'expression électorale Nabiso Ezalagana Lukula. Et en tant que digne fils de Lukula, tous les députés provinciaux. Tolingara ba député provinciaux nyonso bandana président ba mamba bikona nyonso situnga kutu na kana mwana mai na ngana busara kutanga kombote honorable vice-président Salami moi anchiki na biso eh to anchiki mona ba Jacquemain Chabani VPM pardon ba luba bongote excellence monsieur le vice-premier ministre Jacquemain Chabani l'intérieur honorable vice-président de l'Assemblée provinciale Nsalambi. Honorable Taylor Lubanga o babengi au pire tala dimanche bananchiki na biso ba maître Tchango ba akili boso biso to Hollande. Donc moi na classe na biso président tribunal de paix à Matadi moi na classe na biso. Donc pour dire quoi na zone la Tite Espoir au moni na expérience o na nango Tite Espoir a commis député provincial copté na Lukula ba chef coutumier ba Monique mutu photo cha place wana ye pour azalaka déjà président na bango pe asali sakabango siko eloko ni ne salami entrenga na ye makanisi oyo honorable Tite Espoir azanango yango makanisi oyo ezalaka nanga. Donc on converge na plusieurs points, notamment faire respect de l'autorité coutumière. On dit que l'autorité coutumière est reconnue et consacrée même par notre constitution. Heureusement, on a toujours beaucoup moins. Il y a donc, bazo reconnaître même règlement intérieur. Il y a chaque législature, bazo reconnaître pouvoir coutumier. Il y a un bakoptaka 4 biso na province na Congo central chaque législature et biso na kula tout qui chance ya ozoatiser soit. Alors puisque azala makanisi oyo ngana yango ya ko élever ba autorité coutumière ba chef coutumier ba chef de village parce que bango pe baza ba représentant ya population na niveau na un bon député era que des vacances parlementaires a benga ba chef coutumier ba chef du village na ba organisation ba jeune société civile ba ebisie ba desiderata exercice wana ngo Tite Espoir auto sala mais auto sala ngo ba ebisie asali restitution na devoir de redevabilité a expliqué misalo asali anata oya koti mais le ko la pesa qui promesse de campagne na ba électeur na donc ba chef coutumier il faut tout respecter makambo to lobaka na campagne électorale. Alors elle a pesa qui promesse wana yango moni di jamais vu André Matombe na banda ko ndimate na ngari na. Je crois que le réalisateur va nous aider. En tant réalisateur aider bisopo Tite Espoir a pesi équation. Kaka na Congo central te même na ba province mususu bazo bengaka Maître Blaise. Celui-là, l'image là, c'est quoi? Il est qui qu'il donne des motos comme ça? J'ai dit non, c'était député provinciaux. Ouais, combien de motos? T'as les belés, hein? Donc, Tite Espoir Azalaki na 55 motos. 50 nyangonda tiki na Lukula. Apesi lisusu moto moko na police pour la mobilité. Apesi moto moko na territoire pour la mobilité ba na otika ba courrier. Azui 2 véhicules apesi vice-président nae a honoré parce que bazan organisation ba chef coutumier vice-président nae a honoré apesi voiture moko apesi secrétaire protocole na bango pe mwasi omoni apesi mobali apesi pe ya mama voiture yango wana o eza remorque moko et aki 2 remorques ezaki remorque moko na mutuka ya 10 pine donc na omo na neti na film mais jamais vu nazana posa koloba mingi te bididi yango mutu ya marque oyo nanu tozwa na Lukula te. Je pense même na Congo central parce que oya sali ezana savoir ne ezana mbongo na abimisi biso siko tokomi ba chef coutumier Lukula bakomi likola ba chef coutumier nyonso donc soko za chef coutumier copté ou bien za député ya kwemo ba biso papa poto ndima yo ba chef coutumier wana ba chef coutumier mutu ba wana ba chef bosala ndenge Tite Espoir asali ya bi bosala pona donc ameni balle un peu barre le colo il a mis la barre très haute
à ce qui concerne la reconnaissance au chef coutumier, à valoriser ba source nae, ba père nae, lelo biso na lukula oyebi ke lo ezobangi sanga nebisa tite soir opesi ba chef coutumier ba moto mais ba chef de secteur ba na ba moto te biso ba chef de secteur ba luara ba moto ba misusu ba betaka makolo mais yo pesi bango alobi na ngai oza collaborateur na ngana lingaka o mingi lokolo lobi yebisa ba chef de secteur bango ba na bango mingi te bango ba chef de secteur biso to wana lukula to wana 5 secteurs abi bango ba na bango mingi te na kei vacances parlementaires mususu na roya susu pona bango mais tout wana yo honorable Blaise yo muto ko ndotiki la bango na mais ngai ndeni sikoyo ka secret za wana donc Tite Espoir lokola azo consulter ngai azo valoriser nanga soka ningo sa likambo azo benga nga to fanda nae lokola na une expérience parlementaire yango azo benga nga et salinga plaisir minga azo reconnaître que batu misusu baza ba benga nga te bakina osalisa ba messe bakindaka na bango même muninga moko kutu to sangisa ba voix soki ba voix na nga tembela lekate et ça la nga passe na mutema mais aokende vraiment vacances parlementaires restriction ngai vraiment mutu na bakisaki ba voix pour aleka a invité même ngati na zolo bango na TV po na bolingo na linyaza la lezete te na bo tanga kombo nae sala ba recherche aux journalistes d'investigation luka ba eli na lukula eli moko loba na zoluka elio soki azwa kaka ba voix na e moko mbele honorable MTD mutu aleka mais grâce à ba voix honorable Blaise nde et salagi ke liste na ba ceder et koma liboso zwa sikoyo bongo a okende na lobe on andeka mabete po bodingo ezali yé pas prêcher à bodingo mais ce qu'on zwa siko mu papa Tite Espoir confiance wa ko pesa ngai oyo akobenga nga oyo akozwa ba conseil nga pe nazo coacher sur les plans parlementaires papa to memela boy et puis azolinga ko salisa ba critère papa Sondo pardon parti oyo bomba ngo bien alukula excellence monsieur le gouverneur ndona premier ministre si le président de la République peut m'écouter Sondo balandaka yo même par personne interposée et ça la rabiso passe pour ça qu'on la tale longi nanga est-ce que oko comprendre que mutu akufi to yebite maladie ni akufi généralement ba belaka biso kuna ermo ba belaka mbongo me na hôpital ate misupe ba hôpital te ba centre de santé mais mutu akufi o yebite maladie ni akufi mais pona ko kendo chena mort yo mutu za vivant balati si yo mutu na mukongo na ipete batongo babanga petenga na okoka bongo te voilà faut à l'esprit oye kotika na mort et plus grave encore bazo kendo kunda tozui cercueil to tche to kangi na ba moto ne fils que na aspect wana respect aux morts na mona vie moko azaraki muko aki homme d'affaires to ko benge bongo commerçant na mboka la biso na Congo ba memi na moto ba okendo kundae ba komi na sable moko boye à 2h du matin mwambu le betaki motocycliste a glissé na cercueil na ye na mabele pe vitre panzani donc et salanga mawa sikoyo Tite Espoir a lobby ke bilelo wana yokango mingi deuxième épisode alinga ko ya message na bakonzi batale na biso makambo oyo eza bien te esala makaka na biso na lukula te esala marape ba place ebele to respecter ba wey respectons nos morts soki papa gouverneur na programme d'action na yo même to kende na session eza session budgétaire André Matombe bino pe société civile beaucoup participer na ba travaux budgétaires en commission savoir délibérative eza la mibeko soki bako luka ba place oyo bako tchela kabiso atoto bana obenga neti ba fula ici fait la attraction moi mituka ya minene to me magalelo samedi bagako tika na secteur o lobby bagako
po eza mabe tala neti maladi o ezali asipose ke mutu wana kufaki na maladi wana yo mutu memiye ata eza na seke bino bokozwa donc ba to respecter ba mort Titi Espoir andimi kopesa lisusu 5 papa 5 Jeep toi na secteur aka Congo Jeep secteur Ambatambe a promettre zoya na ngwa kepo tonner na le babwana avion mais na yeso na conseiller na été et bon po ani yo mu na nga Blaise Rufo na mutu ambanga nga mutu na za njunjubo nga pe na ba action na nga na salaka mais na kata ni pombongo ezate mais Titi Espoir mutu azo edenga yango na lobby yango devant yo makanisi neza malamu na bilanga je crois son nom en tout cas papa Titi Espoir l'homme des actions concrètes son nom balandaka e trop na Congo central pe na poto na YouTube to kendo pesa ba corbière ba jeep ozo pesa pona chaque secteur à Lukula ka Congo Tchundisid Mfubu Patu Changasid sondo ayaye pe amona ndege Toms Massive amonaki na ndege ba misusu ba monaki aya amona pona corbière mutu azo sala boye aosala na musala o l'état il faut asala yango biso ba écologiste to sali les alliés de Titi Espoir tozo soutenir voilà merci beaucoup mais vous êtes quelqu'un nous vous avons présenté au début juste à l'introduction de cette émission vous êtes député provincial honoraire mais pourquoi vous ne faites pas beaucoup attention au message, à la restitution parlementaire elle-même. Mais aux autres, il y a plus accent. Pourquoi? Ah oui. Très intelligent. Merci. Vraiment, franchement, na flatté. Parce que, na classe ba okutanga. Na ba suba TP, ba misusu ba osala ba travaux fin d'études sur les aspects parlementaires et politiques. Maître, est-ce que la restitution parlementaire égale kokabula bakae na bité ba osala ngo za ba acte de générosité o Titi Espoir asali eza ba acte ya générosité mais ça tellement makasi que a osala misala mususu o peut-être l'état akoka ko sala na mutema malamu ne na mbongo ne a osala mais na insister na ngo po yango nde a frappa yo moni très bien remorque mobimba ba okabola ba moto neti mapa yo so mona alors sikoyo yango to lobela ngo mingi mais asala ki pe restitution parlementaire avant pe sabadon message ne a expliquer population o batinda ki ye ke musala o to kenda ki faza liboso ezala ki pona ba institution provinciale et fanda to vota ki bureau to voter gouverneur mais pona to voter gouverneur ngo alaki sa ki projet programme ya gouverneur abi résumé ezali awa pe ayebisi batunga na koko sabinote omoni na programme ya gouverneur o banzela ekosalama gouverneur akomi awa ngai député soki na sali nzela eza musala na ngate loba na salisi po député asala nzela te député alelelaka population pour basala nzela donc asala ki restitution parlementaire alors tout le monde va même asala ba conseiller makasi neti ngate tout le monde va même na chipo je crois que va vous lancer rapidement avant aussi ça ba même honorable Titi Espoir na chipoi kwangila le ba même na chipoi yo ozala ki présent tango maramango ezo salema le gouvernement sunga biso sika vraiment ba même na chipoi honorable na chipoi kwangila le André Leli chipoi vraiment souka je crois de quoi tu biso sika wana na chipoi likolo yo en tant que mouton oza conseil na ye oza proche na ye osele to ndenge ni komona ba kumba ye wana na chipoi bon ngai pe elegelenga mais oyebi ba et puis yo di surprise omoni kiti wana ba memeli Titi Espoir akomi batu moko ba artiste ya lukula basalaka ba menuisier batu wana sondo ko sala commande kiti ba na don papa na bango muto baza deux frères kiti wana basala ngo na lukula made en lukula balobi to si prendre yo na o sali bache na kiti wana pe a promettre bango ko pesa bango si monter po balingo sala pe gouverneur kiti basala pe président donc basali kiti bakomi na kombono nga pe na kozwa kiti nanga ape a osomela bango si monter pona
ba ko encourager bango. Alors ba matse na chipo ipona nini po azankumu azali mukonzi ya ba chef coutumier à Lukula et puis elingo la pona nini po banda le monde a été monde, banda Lukula a été Lukula, le Congo central, nanu bango ba coutumier, ba moni mutu o asali likamu si wana te, yango bango bayaki na basi na bango, na bana na bango, na ba chef du village na bango, ba lobi biso to oza déjà intronisé, mais il faut ka komata na chipo iko na ba bien fait na. C'est fini pour aujourd'hui en tout cas, merci. À nos téléspectateurs, alors en 30 secondes, nous avons parlé sur les Congo central avec Grâce Bilolo, te poser ma question belé, et nous avons suivi vos réponses, en tout cas sages réponses. Mais tout le monde peut m'envoyer honorable petit espoir, tout le monde n'a petit lico finalement. Très haut. Et voilà. Nini ba téléspectateur ba ko bomba na poko lelo poto c'est. Na poko lelo na tubandaki na Hollande chronologie émission. Pour la situation à province Bandeko, ba papa, ba maman, na ba leki Bandeko, to tia kimia, to prêcher kimia na province Nabiso. Province Nabiso zongi sima mwa mingi. To tika ba makambo ba kuba, to tika ba réunion, to sala ba réunion. Oyo eko pesa biso progression. Ba réunion moko positif pour na province kende liboso. Pour na totala ndenge nini tozalaka na bakaya sawa. To ana moelon. Tozala ba cimenterie belé. Ndenge nini biso tokozala omoni nzela tilemba na voiture na komema tolingi kende ti chela. Tolingi pe kotangi dinga kurezala. Tolingi pe na lukunga mputu epa honorable Nsalambi. Bamona pe moi makadam. Tolingi pe bana batanga classe ba hôpital Lotiliki ezala. Bref, tolingi bien-être social. Misala pe eya ba jeune bazwa misala. Donc totika tout pouvoir vient d'aider ba conduit o nzamba tsheli biso sikoyo. Lokola ba mutema malamu ba jeune to pesa bango chance. Ba sala to fongola mitema to zape na premier ministre Maman Judith. To plaider vacances parlementaires auprès et à président de la République pour la professeur de donc la paix, l'amour du prochain pays kimia. Hein? Ce qui n'a lobby mabe na sengi bolim simerasi na lobby abete. Pour la vacances parlementaires, félicitations honorable Titi Espoir, continuez bongo, continuez au sali sabaningano, sali sapé les amis de Maître Blaise Louvois pour n'avoir inauguré centre de santé, continuez à soutenir population. Pete Rosalana na pona kopesa yo makoki André to invité yo na prochaine étape pour na yo moko ya komona makambusi ya honorable Titi Espoir. En tout cas, le message est passé et nous sommes très fiers de l'honorable Blaise Louvois. Et Maître Blaise Louvois, député provincial honoraire, avocat de formation, Azwa poste belé si on va dire autant au risque il a beaucoup d'expérience. Il a souci dans le gouverneur. Amen, amen. Ça lui passe en tout cas au limite ça. Pour l'expérience d'anga. Il faut pas ça pembeni. Merci. Très cool, bien, tout au monde a un peu de tout. Amen. Donc, le sambo nanga ezali, osala vraiment pembeni ya mokonzi. Merci. Vous allez jouer un grand rôle. Merci. Vous y ko dribbler, vous y ko marquer. Allez, qui est nzambe na bote la bino, on aura le petit espoir. Maintenant, vous finissez l'année, vous écoutez, et je crois qu'on peut faire aussi une émission. Oui, Eraroya. Et ça, la malamu. Nzamba Pambo la Congo centrale et Tokutani, Namiko Zalikoya. Ciao. Merci beaucoup. Trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans